Allô, bonsoir, bana na Nzambe, et zalinga sia Maria na Yesu kabola na bino bolam na Nzambe. Mbote na bino notu ba na Nzambe place bozwami, et nazali moumbu na Nzambe, nazali moto pamba, mwana msala na Nzambe. Na yeko partager na bino lelo, moi partage mokepe message moko nazwaki depuis 2010. Et Nzambe atenga na mutema lelo pona to partager ngolongo na bino. Yango na telemi liboso na bino susu, bana na Nzambe, et pona ko kabola na bino bolamu na papa na bino na ko bondela avant tout. Merci Père de gloire tout puissant, Nzambe na dola papa na biso, merci. Kolona ye kotika moment on a maboko no Seigneur, Nzambe olobela biso olobela bana na yo. Na commission Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, kembo nyonso Seigneur ozuni pa na yo. Tikete ofungola bana wa miso mulimu pe matona mulimu bayoka kolobela bango na kombo na Yesu Masiya Nzambe na bomoi. Gloire à toi tout puissant notre Dieu. Gloire à toi Saint-Esprit, gloire à toi pour Yesu Masiya, in Jesus mighty name. Amen. Bana Nzambe na yeko partager na bino message moko nazwaka na 2010. Message wana ezali concernant molili na kobenga mo molili. Ezalaki mokolo moko na banda kotala télévision na monaki batan ezalaki na ba flot de belé awa ba disaster ya mai esalemaki belé esalemaki presque partout na Amérique pe na Angleterre. Et na banda kotala information na télé le nazotala information na télé mbala moko na moni na esprit na ngai na moni molili makasi molili siko l'air esprit zomi na kati na nzoto nazomi tu na molili siko ndenge nini esprit zoloba na ngai kende kosomba bougie tia na ndako somba ba bougie somba ba allumette tia na ndako na kende kosomba ba bougie yango oyo naza na ba bougie oyo 10 bougie ya bona ndako pe naza na ba allumette na ngai bona ndako na somba ki depuis 2010. Pourquoi na yeko partager na bino message au lelo? Parce que na 2021 na mois de janvier et esprit eyokoloba na ngai lisusu na somba ba mwinda ba lanterne na somba ki ba mwinda na ngai o naza nango si mwinda bona ndako na sombi yango naza na mwinda o na kata ndako na se nango eza na ba pile et puis na somba ki ba bougie na ngai o na allumette na somba ki yango 6. Dona loba naza na 6 bougie naza na ba 6 lanterne o ba lanterne o eza na ba pile na mike na kati. Et pourquoi na yeko partager message aussi kolo et kolamuka banda lobby et motema ezoloba na ngai ke nofuna na sala vidéo ona lobela selon molili oyo koya na kati na mokili na monaki molili na moni molili wana esprit ebimaki eloko moko rapide ndenge esprit salaka esprit po bima na nzoto na moto ekende Nzambe mo mutabimisaka yo moko kosala effort moko te koyebi pete keno nazobimisa esprit na ngate eza makambo ya molimo Nzambe moko muta kobimisa opa kozongisa donc akobimisa ko memo place ali ko memao alakisi eloko pe azongisi e ngai salemaki bongo eloko moko ya tikotak na moni mbala moko esprit na ngai bimimi place bimama memaki ngezaki molili siko nazongi pe likozonga nazongi mbala moko nazotuna me molili bo molili ndengende esprit bisinga somba ba limette somba ba bougie tia na ndako na somba ngo depuis 2010 na bomba na kati na ndako et na mois de janvier à la fin janvier et esprit lobi na nga na somba ba lanterne na somba lanterne o na tia na kati na ndako. Pourquoi nazo ko passer message oyo siko et na kati na molimo na nga nazomona biloko wana makambo wana monaki ya molili ezokoma pembeni ndenge bayebisaki nga natia ba mwinda na ndako pe na ba bougie na ndako e molili yango kozala bapesaki nga date te mokoni kosalema o ane ojo bapesaki nga te na koloba ndenge na monaki na molimo na ya ko prepare ko yebisa bino bana Nzambe bobanda kosomba ba bougie botia na kati na ndako na bino ba mwinda ba obasa kuna na Afrique botia ba mwinda botia ba makala na bandako botia ba koni na bandako et po bozo ba bougie oyo bosomba pe ba mwinda botia na ndako bino bato boza na mikili ya libanda. Pourquoi tokozala mukolo mususu tokolamuka oyo tokolamuka awa na se na moi mukolo mususu tokolamuka na se na moi ba courant on to utilizaka na monde oyo kozala lisusu te ekozala tout bloqué mwinda na likolo moi oyo bimaka moi ko bima lisusu te moi ekobima te sanza pe na buto ekobima te tokozala molili total molili ya mokili oyo ya mobimba ba moi na ba mwinda na biso moko ta mokili oyo kosala lisusu
sanza na likolo ekobima te, moi na likolo ekobima te. Ekozala différence te na moi na butu. Tokobanda koyeba différence ya moi na butu à travers ba montre tokozala nango, à travers ba l'heure tokozala na kati na ndako, à travers ba date ndenge ba date ko changer tokoyeba ke non butu ekoti, molili ebandi, tongo etani. Mais pona komona ngo na misu physique boy, tokoyeba ko distinguer te o ezali molili o ezali moi, parce que molili wana eko couvre mon entier mobimba. Molili wana eko couvre ba étendue nyonso tu ya terre. Molili wana eko couvre donc planète terre mobimba. Amen bana na Nzambe. Epe na kati na molili wana na kosenga na bino ndenge balakisaki ngai, ba rideau na bino fu ezala ba rideau moko ya makasi, botia ba rideau ya pepele te, boluka ta ba drap soki bozanga na mali, ba rideau moko ya transparente, ba éclairage ya libanda ezokota na kati, bolinga kozana ba rideau moko ya makasi pona mokolo wana bozipa ba fenêtre na bino, place nyonso to éclairage ya libanda utaka kotaka. E molili wana ekozala molili moko makasi eko percer ti na kati na bandako, pona ko percer na kati na bandako na bino te. Ekosenga bozipa ba rideau na bino malamu na ba drap soki ba drap za bloc ezala kamoko emergency, soki ba drap soki ba couverture bozipa bolinga te ba misu na bino esala contact na libanda ti mokolo tokomona moi ekobima, parce que après molili wana moi ekoya kobima pe sanza na likolo kozonga. L'air molili ane koya ndenge balakisaki nga na molimo, moi ekobima te, sanza ekobima te, ba étoile na likolo kozala te. Na sengi na bino bozala na biloko na kati na ndako. Bozala na biloko na kati na ndako. Bino bato boza na mboka na kuna ba mwinda, botiaka ta ba mwinda mibale na bandako na ba pétrole. Yangai o na tia na za nango 6 na kati na ndako na uti ko somba ngo kala mingi te awa na fin janvier. Na sombaki pe na ba ezekota ba pila mikeza na ba pila mike na kati. Oaza na mato ya koyoka yoka. Pe bo somba ba mai, ba bido ba mai boza na ba provision ba mai na kati na bandako. Wana ona mona ki pona molili o Nzambe alobelaki biso te, parce que na ye koloba mo, parce que etelemi nga na motema, Nzambe atenga na motema na ya koloba, naza na ba message ebele na bima ya koloba yango l'air Nzambe atiaka nga na motema, ye moko ayebi pourquoi atinga na motema siko yango na ye kopartage na bino bana Nzambe. Boluka ba limite botia na bandako, bozanga ba bougie na bandako te, oyo nasomba ngo depuis 2010 l'air nazwaka message wana na bomba yango tilo na kati na ndako nanga ezali bougie, naza na ba bougie au 6 na ndako. Bino kuna boto boza na mboka na ngai boza na ba mwinda boza na ba pétrole, bino bato boza na libanda place okoka kozwa bougie te olukata ba mwinda bata 10, ça dépend ya possibilité na otie na kati na ndako. Eza nango moche na ba magasin na biso ana na UK wana pona molili na molili yango wana pe lisusu consigne mususu l'air ba pesa kinga balakisa kinga makamba mo esprit ya mabe kotambola na libanda durant ba période ya molili na ite kozala soki 3 jours soki une semaine soki combien de jours ba pesa kinga jour te ba pesa kinga pe date te, mais ndenge esprit na nge monaki l'air molili wana kokota na kati na mokili ata moto azobeta porte azobenga kombo na o ndeko na yo kofungola porte te eza bango te eza esprit mabe ezoleka na libanda. Bana Nzambe bofungola matoi boyoka e bozala très présente. Mwana Nzambe atondami na wisdom, mwana Nzambe atonda azali mutu atondami na kati ya molio mosantu ndi mutu asosolesa biso nyonso tu. L'air molili ane koya bolinga te ba misu na bino esala contact na libanda. Soki boza na kati na chambre moko za na kati na ndako oyo ezopesa connexion te na fenêtre bien na ba porte ya libanda bino nyonso tu bozala kuna na kati ba chambre na bozanga ta mama maya komela te bozoma ba biscuit bobombaka quelque part pour te yebi mokolo molili ane kokoya na mokili te moto moko ayebi yango te. Amen bana na Nzambe. Nazo kabola kaka bolamu o papa na bino azopesa bino. Na yebi te soki makambo wana peza na kati na Bible. Mais Nzambe azoloba toujours. Na boy Bible te Bible ezali makaloba ya tata na biso. Nyonso to eza na Bible, mais Dieu parle jusqu'aujourd'hui parce qu'il azali la parole. Dieu il est majesté. Nzambe azali monene koleka monene. Nzambe azoloba na biso mikolo nyonso tu na kopesa exemple. Soki neti moyiba alinga kokota na kati na ndako na nga Nzambe alakisaki na butu, voilà. Na pesa exemple moko typique moyibi kutu te. Nzambe alakisaki non muntu moko na famille na nga zokufa apesi nga pe na kombo. Après une semaine pe na moni mutu wana kufi. Nazo pesa exemple neti babiki no likaya ba kufi. Mais na kati na Bible tokomona te ke likaya ba kufi. Mais Nzambe alobi na nga ke no likaya ba zokufa na semaine prochaine. Biba pesi nga date mwana kisinga déjà liwa. Après c'est koleka na 2 ou 3 jours na yoki liwa likaya ba kufi. Mais na kati na Bible Nzambe pa za na basali na alobaki na Daniel azalaki moto mosala na komona bandoto pe ba vision. Nzambe apesaka ba vision ebele na Daniel
kopesa ba message pe ba message ndale na banda ko mona pe banda ko kokisama eza lokola yo na ngai na chaque époque na mokili na se nzamba tumbola kabana na ye na chaque époque na mokili na se nzamba bimisaka ba senzeli ba sentinelle o ba bengi bango ba prophète nazo beta ka kelelo pona ko bakisa 1+ nazo beta ka ko kelelo pona ko bakisa 1+ na kata corps du Christ nazo beta ka naza spécial te naza mutupamba nazo beta ka kelelo pona ko sunga ami ya mwana na nzambe moko parce que papa na biso alingi biso mingi tozala bana na mayele wana na suki wana pona molili waza na mato ya koyoka yoka me molio mosante sunga bino pona koyeba ko comprendre message na ye siko nazo yebisa bino pe lisusu o itenga na kati na molimo na ba eta o tozoleka na kati na mokili na kanta na sala ki video moko pona Europe ndenge na mona ke Europe ezalaki détruit et ya minene lisusu ezali koya na sala ki super video mususu pona kolakisa bino ba réunion ni nezo sama na kati na église catholique bandeko o ezali loko moko pamba to mona ya minene lisusu mabeza eza koya na liboso na biso o no to yebika za kongola bimali banda bandeko le na sala ki video ya Europe na utaki na Afrique ezalaka bien na ekokota Europe ezalaka dévasté et Europe ezalaki lisusu te Europe esila ki Europe ezalaki détruit makambwana ekoya bino bana nyusu bozana ba congolais libanda bokanisa mboka bo dépasser ba mbongo na bino teka kosomba bandako bombo donc eza malamu kosomba ndako na poto mais place mabele na yo wuta place ya mboka na wuta nazo senga na bino na forcer mon touté mais saint esprit songa bino nazo forcer mon touté pardon bolimbisanga peut-être bolo mwana mwasi mutuni esa malamu tazo forcer biso to tika l'Europe to bando somba ba terrain na mboka to bando tonga na mboka te nazo forcer mon touté nazo pesa kaka message au tata na bino apesi biso o azana mayela koyoka yoka bo bana ko kanisa na Afrique polia nazo ki message ya Europe et boma Europe sila ki na wuta ki na Afrique na lobaki bo kanisa na Afrique place to wuta to kanisa ba mboka to wuta uvandi na kati na mboka oya mikili libanda mekanisa mabele na yo pourquoi nazolo babo ba catastrophe minene ezali koya na liboso ba catastrophe ya minene ezali koya na liboso mwana na nzambe ni to saint esprit vandi kati na ye nazali na kondima naza convaincu saint esprit zoloba na bato nyonso tu biso ba congolais kala mingi te to bana kozonga congolais nyonso to bana kozonga na mboka na ye bokanisa bamboka place bo banda koluka kosomba mama mabele soki na village wuta soki na village ya kata kokombe somba mwana mabele na kata kokombe bo soko wuta kuna na mbama ba wuta ki na Isaka wuta ki na Bulungu wuta ki soki na mboka nini wuta ki na ba Kongo na Bazai na Matadi na wapi na Kimpesi somba soko wuta ki na Ozaire soko utaki na Katanga soko utaki na Manyema soko utaki na Bolobo na Tsumbiri bosomba ba mabele na bino ba village na biso ezali parce que makambo ezali koya minene na liboso ya mabebele pe na kosenga na congolais nyonso to ba mbongo na bino bobimisa na ba banque bambongo na bino o bozana bambongo ebele bobomba na ba banque bobanda kobimisa ngo na ba banque moke bobomba ba liquide na bino na bandako bo changer na monnaie o babengi na monnaie ya dollar na lobaka mingi na ba code mais saint esprit fungolisa bino soki bozo tala ba video na ngai na koki koloba mingi na polele boite minazoloba na ba code mais molio mo santa fungolisa bino misolo na bino botika ngo no tote na kati na mabanki bobanda kobimisa moke pe na ba voiture na bino ezanga ka ba essence te biso bato za libanda conscience ezali pona bata libanda biso mingi ba miso tokozonga ka Afrique na ba voiture tokati sima et toki na France tozoki ta Espagne Portugal tokati ti tozoki na Afrique ba africain mingi ba kozonga ka bongo pourquoi na video moko na salaki l'air nzamba bimisaka ngaminga na France na Belgique bazozongisa ba noir na boya kokota na mozindo mais esprit saint esosolisa bino bako ta o ezali kwa na liboso bako forcer biso tozwa eloko moko boy soki to boy kozwa eloko wana kaka place ozali wana na place ozali wana bako kanga yo ozozonga na mboka na yo bako pesa autant te ya kokenda ndako nuko kanga ba valise bilamba kaka ndeko o soki bazio na mosala basengi osala likamba na soko boy bazongisi na monaka réunion na kati na Vatican bata milimo mabato o no suta mikonzi nyonso to ba leader mokili mobimba
bazo préparer ya mabe ya koleka na pona mokili. Congolais waza na mato ya koyoka yoka. Yo moto o gaspiller ka mbongo na ona sapato soki ya $10,000 wana lokata mabele na mboka na yo. Pardon, eza pona bolamu na yo moko pona ngai te. Naza moto pamba pe nazo forcer bino te. Waza na mato ya koyoka yoka. Tokanisa place to utaki. Tokanisa ba place o biso to uta. Tokanisa ba mboka na biso ba village na biso. Ekozala pona bolamu na pe na bana na yo. Ekozala pona bolamu na pe pona bana na pona libota na mobimba. Tokanisa mboka na biso. To bimaki mayele tozui to kozonga na kuna pona kokendo construire kuna. Parce que le temps s'arrive. Ta wana ezali koya. Oyo biso bana na Nzambe tokozala persécuté partout na monde. Nazo bosa na mwango na français. Oyo mokili mobimba bat na bat bana kozonga na bamboka na bango. Bat na bat bakozonga na ba origine na bango place ba utaki. Moto moko asunganga kuna libanda mwango babenga ngoni na français na yebi yango mezo échapper ngai. To banda kozonga ba retour na bamboka na biso. Bana Nzambe bofungola matoi. E bino kuna boza na mboka Congo. Botondisa ba mwinda na bino na ba pétrole. Wele nazo ba mwinda na mwinda ya pétrole, nazo ba mwinda oyo physique pe na mwinda ya molimo. To tondisa nzoto na biso na liloba na Nzambe. To lesa esprit na biso na liloba na Nzambe. Liloba na Nzambe ezali bilia pona molimo. Liloba na Nzambe ezali vie pona kati na vie ya esprit na biso na âme na biso. Ndenge to lesa ka nzoto kwanga, to lesa pe esprit na biso liloba na Nzambe. To tondisa ba pétrole na kati na biso, Saint-Esprit, moto na Saint-Esprit pe la kati na biso. Parce que terre mabe ezali koya. Molili wana eko couvrir planète terre mobimba. Moto moko ta kokima na yango. Na sala ki video mosusu. Lele Nzambe alakisaki nga ba moto zo uta ba bula ba moto zo koya mokili mobimba. Bobo sama. Ya pire raison na liboso na biso. Ekozala apprendre ou à laisser. Ekozala apprendre ou à laisser. Bana na ba Congolais bandeko na ngai naza moto pamba na singi bino eloko te. Na yoko pesa bino message ya ofele bolamu ya tata na bino azo pesa bino bozala préparer. Alingi biso mingi. Mokili ekomi na temps mabe. Tozo vivre na tango ya Psaume 91. Na bimaka soki Nzambe atie na motema na ya koloba yango na bimi na ya koloba po atie na motema na partage na bino bana na ye. Bana Nzambe botanga Psaume 91 tozo vivre na moment ya Psaume 91. Nzambe na lola protéger bana na ye. Nzambe na lola protéger ba ponameli na ye. Bana Nzambe na lola a protéger ba sali na ye. Pote azali papa malamu. Aotika biso te. Na sengi na bino boza bopelisa ba pétrole, bopelisa ba mwinda na bino esprit. Mobali na libala azali koya, moto moko tayebi ngonga, moto moko tayebi jour. Ba vision enlèvement, ils ont continué toujours na kati na ngai. Na si na sala ki vision enlèvement, mais ils ont continué toujours koya. Tous à la préparer. Ils ont malade yo koko ya pété mais liwa subite soke ye. O yesu ayo kokende wa pe soke bongani te. To mi bonga mangana yo. Pe ba o bazali komona pasi ke non o ngai na sala mabe beleke bele Nzambe alimbisaka mabe nyonso tu. Biso nyonso tozali batu na masumu. Tozo vivre toujours na sena grâce na ya makolo na Nzambe aza tata na biso. Tata bwaka mwana ite. Ata oyibi ata osali nini okeli boso papa senga to senga bolimbisi pa tata Nzambe pe to senga repentance. To senga repentance pona mokili mobimba. Nzambe ayokela biso mawa. To senga prière repentance. To milimbisana. Ngana limbisi yo limbisi kuno limbisi kuno. Donc to ça la chaîne ya prière ko milimbisana. Nzamba ayokela biso mawa limbisa biso. Pe ako limbisa mabele na biso. Mabe komi belé na kati na mokili. To za la préparer. Eloko moko. Nazo senga na bino eloko moko. Moto na moto aza responsabilité spirituelle ya vie spirituelle na ye. Eza tango ya kotalela moto songolo te. Yo moko connexion na Nzambe. Na ba video na lobaka. Moto na moto asala a créer relationship na ye na Nzambe. Moto na moto a créer ki amitié na ye na Nzambe. Nzambe na lola alingi bino mingi. Tata na bino alingi bino mingi. Oyo apesaki nga lelo pona partager na bino. Et Nzambe azwa lokumu. Nzambe abatela bino. Botanga Psaume 91.
bomona ba promesse nzambe a promettre biso kuna akobatela biso na ba maladie nyonso tu na ba flèche nyonso tu na ba problème nyonso nzambe akobatela biso tokangama na ye tovanda na se na makolo na ye moto abangisa oyo te ke yo osalaki kilumba soki ya ndenge nini yo yiba soki ndenge nini soki oboma soki ndenge nini moto moko te akondane yo moto moko te akopesa okondane moko ya esprit te ezali kaka nzambe zonge na mabe na oza nango wana kende pa ya nzambe ye moko alobi ba oyo balembi na mikumba ngo eza na makambo mabe tosala bokende nango epa ya nzambe tokende na mikumba na yo na ngai tokende na mikumba na biso epa ya nzambe nzambe alimbisaka biso nzambe asukola biso ozali mwana na ye tata moko te abwakaka mwana na ye nzambe apesi biso chance tozonge pana alingi tozonge pana ye totika bakisi totika kindoki totika lokuta totika kofinga totika komiyinana totika kozala bahypocrite totika kosala mabe tozonga tomema ngo nyonso toloba nzambe tala mikumba na ngango akoyamba ona mikumba na mpe akosukola akolongola yango mpo okoma moto na sika yo soko kei na mikumba na epa na makona nzambe oza na soni kokende epa na mosala na nzambe ya solo nazoba te bokenda misala na nzambe ya solo soki mpo olingi kokenda mosala na nzambe ya solo te yo moko kota na chambre na yo bimisa liste na yo mabe na yo epa ya nzambe tata nzambe ngai awa naza moto ya kindumba ngai ya moto ya kotonga ngai ya moto ya bilangwa ngai ya moto ya moyibi ngai ya moto ya hypocrite tata nzambe tala yanga baproblème na nga yango oyo nayebi pe soki mpo yebi kosambela tata nzambe nayebi pe kosambela te nayebi pa na yo yambanga akoyamba yo akoboya yo te akosukola yo akolongola bapasi na yo nyonso tu akopesa yo kimia na otambola na yo yesu ayaki mpo na biso bato masumu soki masumu ayaki na mokili te yesu alingaka koya te biso nyonso tu yango yesu akufaki na mokili mpo na bato nyonso tu parceke biso nyonso tozala bato na masumu yango ayaki na mokili mpona kobikisa biso nyonso tu ayaki mpona motu moko te ayaki mpona yo moto ozomimona paseke non ngai nzambe ayebi ngai te mpo naza moto na moyibi nzambe alingi yo ndenge ozali kende zwa courage telema kende pa ya papa na ye pa na yo metala baproblème na ngai nayibaki nafingaki naza moto ya ekobo boye na boye yebisa papa na koyebisa no kokende no mpe pa paster te kende moko na kati na chambre nzambe ayokaka eza pe te koganga soki bapriere yango ndeni nzambe ata ozoloba na se ya malembe oyo mwasi na nga bana bayoko ndeko na nga kanga chambre na bafenetre loba na nzambe nzambe ayokaka alobi bosola na nga na lelie secret naza wana na koyoka bino ngai soki nazoba makambo naza na expérience nasalaka bapriere mosusu ya se ya motema mais azoyoka nga mpe azorépondre ngai quel dieu quel papa ta mosusu na kofungola monoko te me nazosola na ye kuna azorépondre ngai oyo te eza bolamu na nzambe oyo yebi kosambela te yebisi papa nzambe nayebi kosambela te lakisa nde basambelaka banda mokemi kosambela eza nini eza lisolo ya tata na mwana eza nde tozosola na camarade na yo yani tozosola na ndeko na yo exemple papa na ye pa na yo lelo tala ngai nazoki na lokolo tala pota na ngai papa nayibaki papa nabomaki papa wana ezali priere papa limbisa ngai akoyoka yo ezali lisolo ya tata na mwana nzambe aza tata na biso aza mokeli na biso nga nabengaka aza nyonso mpo na ngai na makambo mosusu na bino bana loba awo eza soni bakokalifie ngai soki naza nde nzambe azosalela ngai ya minene ti lelo liboso na nzambe soni eza te parceke ayebi bolumbu na biso nyonso parceke ayebi vi na biso nyonso physique spirituelle mpo ye moto akelaki biso topesa nzambe place na mitema na biso topesa nzambe place na bavi na biso topesa nzambe akonza bokonzi na ye konza biso bana nzambe nakanisa na suki ya nzambe nayola mona bino aprotege bino oyo akopesa nga na nsima nakoapartage na bino bolamu na nzambe eleki nyonso biloko ya mokili kotikala malgré tout ça toyaki na mokili eza nini toyaki congé na répéta yango toujours na bavideo na nga toyaki congé na mokili oyo totika mokili totika biloko nyonso ya mokili yesu soki azali kowumela koya parceke toza nanu prêtre te église na ye eza prêtre église faut tozala prêtre église ezali ngai yo nazoloba ezali yo moto ozotala nga eza babatima wana tokendaka te église tozala prêtre
église to tia nzambe asukola biso alongola mabeka soki tosukoli biso nyo tosengi bolimbi tosenga bolimbi tosala repentance sincère repentance moko na biso nzambe alingi yo eloko nzambe alingi te mabe oyo eza kati na biso oyo totia place wana na motema olio totia nzambe tozwi lokuta tozwi moyibi totie mabe nyonso to wana kati yango nde nzambe alingi te nzambe alingi lisumu evanda kati na biso te me alingi yo moto parceke akela yo na ngai na image na ye ye moto apesa biso forme oyo toza nango ye moto atia pema na ye oyo ngai nazoloba na bino ye moto apesa biso yango ye moto apesa yo matoyi oyo ozoyoka oyo ngai nazokommunike osala communication na yo me eloko ya mabe eza na kati na biso baacte oyo mabe négative oyo eza na kati na biso yango nde nzambe alingi te nzambe alingi tolongola baacte wana nyonso to ya mitema na biso nzambe alingi tobimisa banégativité nyonso na kati na mitema na biso tozwa ye sikoyo totia nzambe topesa place ya nzambe na kati na mitema na biso topesa nzambe azala centrale ya vie na biso parce qu'il est Seigneur. Nzambe aza majesté. Il continue toujours à parler. Makambo soso na koloba awa ke non nzambe azoloba ti lelo o basalaki bible bakomaki bakenda me nzambe wana azoloba na biso ti lelo exemple moko na opesa na bino neti nzambe abisenga ke non likaya bakokufa likaya bazokufa dans 2 mois dans 2 semaines mais na kati na bible ati tokomona place bakomi likaya bute mais c'est Dieu qui nous a parlé neti oyo nayebi sino likama moleli nayebi te soki eza na kati na bible mais nakosala effort naluka natala soki eza na kati na bible mais c'est Dieu qui nous a averti c'est Dieu qui m'a montré ça nzambe azwa lokumu bana nzambe tosenga na nzambe apesa biso sagesse tosenga na yafungola biso mato ya molimo miso ya molimo nzambe azali koloba ti lelo tozali le 31 mars 2020 Dieu la parle jusqu'aujourd'hui moto akosa bino te moto na moto nde zonga na se na makolo na ye luka kosala bolingo na nzambe luka kocréer ki amitié na nzambe luka kocréer ki relationship na nzambe il est là pour toi il est là pour moi aza na pona biso nyonso to asa papa na biso alingi biso mingi tozonga na se na makolo na ye bana nzambe tala bolamu ya papa na bino apesi ngai moto pamba apesi ngai moto pamba na kokabola na bino po italingi bino mingi bobosa na kotia bamwinda na bino te na bandako bosomba balimeti botia na bandako toyebi te nini ezoyazela biso lobi molili onga namonaki wana eza molili kati na molili wana eleki goudron na kimwindu oyo eloko moko ya monene ezoya na liboso kaka yango te makambo ebela mabe ezoya na liboso oyo namonaki na kati église catholique na Vatican nasalaki video wana nakanisa moto azotala video libomoka liboye mpo na mbala liboso tala na YouTube nango komona message mpo na Europe message mpo na église catholique mpe koyeba kokomprendre nini oyo nazali koloba nzambe azwa lokumu nakanisa na suki mpo na mokona lelo na kobondela mpo na motu nyonso akolanda video c'est notre Dieu papa toye kosenga bolimbisi nzambe toyebi so bato miyebi bato lokuta bato kotenga bato koboma nzambe yo lobi na biso to na mikumba na biso epa na o Seigneur na ye na ndeko na ngai ya mwasi pe ya mobali pe nga moko epa na papa toye kosenga bolimbisi nzambe limbisa bomoi na biso limbisa bamboka na biso limbisa mabele oyo ya se limbisa planète terre nzambe tosali o mabe ya mingi kolekana mabe na biso ekomi ti liboso ya trône au Père éternel nzambe epiti de nous papa to reconnaître mabe na biso nzambe yokela biso mawa nzambe sukola biso nzambe guérir mokili oyo guérir planète terre guérir bamboka na biso Seigneur pesa biso victoire totondi o Dieu le Père Dieu tout puissant totondi o Dieu le créateur merci Saint-Esprit natiki bana na ono surtout na monde entier ba oba kozwa tango pe ngonga komona video o nzambe yo patela bango o protéger bango na moment difficile to ko traverser biso notre na moi la victoire nous a été donnée sur le mont Golgotha na kulusi na nzela Yesu Kristo Masia tiki te bolingo na nzambe e protéger batela biso na sengi na kombo na tata pe na mwana pe molimo santo amen 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 nzambe na la batela bino bye.
mbala nsima soki atinga likambo eza ya ebele nakoya kopartage na bino. Nzambe azwa lokumu. Amen, 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 amen.